Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Là, on vient comme ça dans les cas. Il n'y a pas de problème. Maman bonheur. Ok, elle est bien. Ok, elle est bien. Elle est au fond, nous, mon petite sœur. Petite sœur. Maman, pas quand même dans le monde. Chérie, oui, c'est que moi, je suis un peu mais il était pardonné, mais il était un peu mais mon colon, il y a bien. Ah, t'es pas. Non, mais. Il y a mon IP. Chérie, moi, dans mon qui mon colon, si on t'a trouvé bonheur, moi, c'est un tazan à Agini. Maman, vous lui avez dit que Elengi Libala. On s'est retrouvé, sans on s'est retrouvé. À toi, Bali bébé, au sein de mon lit. Non. Chérie, t'as là. Oyebi, au moins il m'a dit Nazara. Au moins il m'a dit Oyebi qui n'a l'ingop et n'a l'éla. Ça tu sais non? Oui. Parce qu'il a s'est retrouvé. Yépe soka s'est retrouvé et y'a nayo. Tika liba na bango. L'amour c'est entre deux personnes. Deux personnes. Quel? Non, l'amour ce n'est pas bisoto ko exiger que alinga mutu bo alinga bo. Moi l'amour c'est un liboso na c'est moment na. Anyoko lui pe Jean trop. Jean comme qui mouké, molaya comme mouké boy. Les gens molaya mais na c'est pas quand même la monia azo c'est voilà et puis santé nezongi. Ouais. Oh chérie, vraiment, tika bamba vivre. Bisoto vivre, beau faut pas vivre. Toi lui na biso kasi biso ke na so lia. C'est Toqué. La kati kuna opunga la komi mama. Kasi le même bien. Kitoko ni opunga kabisa sana nanga. C'est fini en tout cas. Merci. Hello. Tu Moni banana baza bien. Bongo sheka za bien. Azabia za msala. C'est bien. Asali. C'est ton famille là. Non. Oui, mais chérie, hein? Tu travailles? Bisous, hein? À tout à l'heure.
Tobengana bongo, moi musika te ba obengi. Tobengana kaka 30 minutes obengi chérie, tu es où? Chérie, ça bien? Oui, chérie les lignes. C'est bien bonbon. Ali la ngoma pia. Ali akante. Mais ah ouais, t'es quand même. Yo to lo ba suka dia. Mais t'as pas bonbon, on dit que tu es pas de bisanga, Monica. En tout cas, na comprendre bien siko yango ya na nini. Sanka mai. Mai kaka. Oh, Simpson. Oh, David. Oui, voilà. Ça fait longtemps. Oh non, de vous. Ah, t'es ma compète. Ah, on a séparé comme on a vu. Vraiment, je suis content de vous voir. Merci. Enchanté. Beaucoup de gens. Ok, bonne idée. Et bon, on a daté tant à Yama, vraiment. Hein? On daté vraiment. Et on va non. Un enfant, ok. Ah, yoka. Non. Moi, ça m'a salamé Robert. Oh, enchanté. Merci. Ok. Robert. Bien, ça va? Yoka. Moi aussi. Yo aussi, ça va pour ça la sauter. Je t'en ai un bino. Monito combien là? Nani? Ah, Diva va contenir. Donc Diva va contenir. Tellement tout le Moulay. La minute Moulay a un petit inséré problème. Bon, tout le monde un inséré problème. Dans le sens que na moi si nae et c'est moi aussi machine n'a pas été. Il paraît que à ce qui moi mon mimo boy mais à mon boy va vivre nae donc à ce n'a pas été. Ah, na loko ki ngoke. Bobo ki bilama ni banda, bobo ki nyonso di banda. C'est ça non? Pas une substance aliawa. Tu es menga na moni Moulay ile? Aya, oui, on a karaté ko yena ye téléphone tikeli ko sonner na sima wa. Oh, kasi como tout solo là, téléphone sonné so benga lisusu. On benga la nene ngwana. Oui, to benga ka. Toutes les 2 minutes. Pardon. Tika. En tout cas. Kana kumela ngate kasi alors wa. Arozonga karaté. On dit comment on était pour mais la vérité. Ah, merci. Santé. Merci. On dit comment on a été, on va kutanaté. Non, il a qui était, il a qui yo. Ok. Il a qui yo dans la solo tout solo là. Ok, c'est bien. On dit jour à l'aller to yaki nanda ku. Jour à l'aller boyaki nanda ku. Donc nazo maman ya solo na yote wa se meki nanga. Na lo baki faut vraiment na nanda. On a baki no ki tikela adresse, il faut na nanda. Ah, on a la ça tout solo là. Ngayo kaka. Ngayo madame Moulay. Na monika yo moko. Bana bazate. Basa pas tata na parent. Yo boza. Tu bakoli na bango hein. Ah d'accord. Bakoli na bango, c'est pas. Il balé basé pas tata na bango, mon quoi c'est banana ye. Ah bon? Ah d'accord. OK, bon c'est comment baby était. Baby. Baby dans sa vie nga bango bazo sa vie na bango hein. Ah on le veloté. Puis le côté basa ni sengo parce que bon, moi j'ai souffert hein. Ah bon? Papa abano na solo mi balé wana. Na mona makambo. Na mona makambo na la pa que vraiment bina vendre sur on va dit tout ça na vendre kanga moko mais bon. Nous avons sungi ngaye hein. En tout cas j'ai souffert avec le père de mes enfants. Abetaka. Oui, likambo muki asediki, likambo muki alobaka te ka kotomboka. Donc harmonie penza na liba des araki te. Nazali ko me retrouver te na bi me bandi ko ba parana nga bazaki na harmonie na libana. Mais o libana nini onga na yeboyi. Mama na niyo kwa ma. Na hiver boy, basa poto ko benga na mibali za patient. Moyen wapi. Ah, vous êtes là na nini na itete. Ya on toa na souci biso ko totan to okaki ko a sepa na yo to sepelaki. La coutu donc jamais coutu donc. Jusqu'au yo na détruire le salon moi je le vois. Ndam capitaine solo na ko tanga pe comme te magisuni non je peux pas vous citer. Parce que biso mon biso to pas no poni. Parce que biso to ala to agi to avec non avant la mikili. Abi Simon a ce que non
ceux qui montent ça n'a pas problème ya rola ya ndako banini tout 6 mois il en congolais mon pas cité donc ce congolais là libanda ya récupérer ya moto beti tout pour tout la question qui mais ma ça la biso ça de façon que tout le année donc tout sur l'année pas on va parler parce que au moni nesse on ba umeli to ba suffire les belé mais wazu on a mikolo yo tout le monde soupe ndenge donc on moni que non effectivement que ngana linga muta souffrité et puis pe exact na linga muta souffrité mais et ça dinga passe ce que tu relukele wapi yo mkolo quartier yo babi de babi Simon so mutabungi to muto aza libanda ya yebaka mais no minute on a évité franchement mais sur le vraiment no sur ba Simon sur vérité o bombela biso o ebike mula ya sana ya wa yo bombeli biso nga pena vraiment franchement sur azaki na nga bombela minute na bisikoyo yo ebite ke ya za na mwasi na ndako mais azana mwasi bosolo ne ngana botobeyete nga mobala yelinga tokutani na mobali nzela bon to bandiko pesaka ba invitation le msu na restaurant comme ça les gars na côté na bango na moka biloko moko sokoya kana fenêtre biloko baso buaka abisa binote wana yo soni pona ko nana zo boka biloko mais moi si on a dit bon biloko ndeko na una fenêtre bato baso les candidats baso tala mais c'est ya mwana ne ozwa ki nengona yana zika biloko ne bazai ko boka biloko na so tia place moko na moni muto azobima bonga mais yo ne tokutana mkono mususu na nzela na porte à restaurant moko boy tout ça abi oui zanga abi mais ndeli biloko baso boka biloko boy abi tika kamukiliza bonga bisko ko elewa ya mwanda yaka mais ils ont ma bête au monde limbisa na so lemso katsaki na tout dans ma bête tout ça parce que ngana ya na vraiment tout à complice na kamwe déjà un abetela ngo totali solo na oteni ntena yako sutuka ka mukolo wana oboya kana nda senya boya sabino tolingana en tout cas tolingana oui na mona ngo nazobona ngo vraiment na ebi yana na bomba ate en tout cas na bomba ate na agila na sana bana nga ba koli mais en tout cas tolingani vraiment si je me suis retrouvé na amona pardon c'est bien et là un problème t'es sûr ngai na la sociale de konangai dans le sens que yo na tout le bakoza bana na yo ba koli déjà et tout est-ce que bana na ba ndima relation la binona ya molai mais bandima qui déjà oui lelo peut-être yo kaka pardon et ça pas inquiétude dans zango lelo peut-être bandimi après lobi non là monsieur bokatene tike azoye la soki nini avant ndako yeli soki nini na nini mais oui amola ya salaka bana no ba yebi ko nyonso ba yebi yango parce que na boyi déjà qu'on a le biba boka biloko libanda boka ki biloko libanda kana yo so boka a se retrouver libanda na boka mola ika pardon c'est même pardon na boka biloko libanda ibandi ndenge na ko kangola maloba na okaka ozo lo kangana maloba nzambe pa cha yo kako do te data lelo ngana okangoka maloba na onde ozo loba la lingite yana nga souffrir ayibisa déjà biloko biso zo ko yibisa te kilanga bi palete parce que alingana souffrir bote mais souffrir na ndeko na souffrir bon à souffrir oui na yebi moi je na yebi peke na c'est même toloba mais bon je sais pas mais oui que bato be bana la bonne pena dans la personne aussi ah bon mais peut-être sur au petit tout vous monez na côté gare peut-être na lobité que vous monez mais tant que sur vous monez la gare parce que kuna pe bato va na gare au moins tant que sur au moins peut-être sur au bana la libanda au moins tant que sur mon là hier mais ce qu'on a mis on a zappé na ni na été donc si mois exact désolé tu tout que ne ka non tout que no luka ebo talaka na ba mali yo habitana tout na kota gare puis bon biso to songira bozo na confiance na yo parce que yo betana na sur depuis babi moi ça m'a pembe bo mère moi pembe bo donc ba mère moi kala na ibisi yo yo kanga na na piso explication yo kanga na Simon yo bi me kango to mère moi pembe bo ba moi kala mais est-ce qu'on va ça va propre yo pile lo mais propre allez kala
Maman va ça là. Yo, ça karaté mais on a mukolo. Yo, mais c'est lui couli. Voilà, mais c'est propre, c'est nous couli mais va bien ça quoi j'ai. Donc on a raté quoi. Donc mais à misala rapide quoi danger. Ah, c'est clair. Donc je suis yo fouiller dans le sonata. D'accord. Mais de toute façon, na elikia. Amen. Et pas na yo poto yebi yo au garda abattoir. Na yebi. Et pas na yo. Ponda kunwa neza ya batu ebele. Yo so mona ndeko na yo par rapport à ndenge azalaka. To lo baka même ba sans ele kala ndenge azalaka. Ozo mona ndenge. Aza bien na CP. Mais na lingi bien ngo wana éthique. Mais on continue pour ngapela na CP. Éthique les à la tête qui quand pour temps moko boye. Ouais, aza bien. Mais oui, le oza bon le tout le monde a son âge, tout le monde a son que yo plus âgé que ngai te batu bazomona batu bazoloba mais obiso zotaleza bolingo na biso mais continue tu vois c'est que ça on en tout cas mais là souci nanga bango bana mike ba jeune fille tout ça et entre temps ba biso ba bali pe ba garçon ko ba za ba jeune bango na bango mais muso zo simba na auto bili ke zo simba te ezo simba te pardon en tout cas bazano kimia c'est bien bazano kimia ndeko loko asa maboko ya bien maboko mta malamu to va ila biso bien c'est bien bon vanda bien wana ndemo na bien wana en tout cas boza bien tolingane boza la bien et puis te abana na yo ba ya ko chai pandile korote bana ndene tolingane biso OK na CPL kasi na CPL j'espère que et que durer en tout cas c'est bien. Allô chérie. Oui chérie. Aussi. Olobini. Bozo komarene. Là on s'est lancé. On quitte la voiture, on s'est lancé. Il a un cadeau, il y a la pompe de l'eau. Il a trouvé le bassin fou. Moi, les kaya boubouye. Robini. Ça, moi, légumes, bite coup, moi, t'aimé. Bite coup. Ok. Mais, ok. À tout à l'heure, chérie. Bon, alors, ça fou, bite OK, c'est vrai. Oui, même ce que la limite est tout dans là. Mais la sécurité quand même. Tu es là qui nga namonaki pa papa bana nde yango wana soki otali bien oyo nga namonaki pa ta papa bana sikoyo nde nazwi mpenza mutu c'est vrai etali age te puisque soki totali bien na age vraiment toloba kaka ke ntango nga nabalaki lere nga nazobala na periode wana ye mwana mobali omolai akokaki kozala nde na maternelle mais ezosala nango eloko te mobali nga naza mwasi solo arranger en donc yena Micheline na ngopino bobeta kama solo nde masolo ko zalaki uluka yesu wana bobeta ezalaki pona makambo solo arranger bonjour chérie oh ma Micheline aye ça Micheline bonjour chérie, je te salue. Naza série. Oh papa, bon moi c'est là t'as ton dimanche, je te dis bonjour. Alors. Mais mon donné il sous so ya beli maladie ba bonjour awa boy. Maladie bonjour. Et ça dit leki nanga nazo pema te. Na yebi so nazo pema ndaku nanga moko na komi mala lezi. Makamkutu musu esengela to sola nayo, esana ba makambo na kati. Soka ke kota bikota kota ya nini? Azawa liboso nanga. Mais na yebi te ndeko nangai. Amata, bonjour. Akita, bonjour. Asala nini? Na yebite soko za problème butu, ngapo na ngeza problème butu. C'est tout. Ah bon, passez na no yikasi. Yeah, joie. Yeah, passez ngai. Allo c'est mec Bomengo. Ma Micheline, nini yango?
Yes, allô maman. Bonjour. Nini kaka yazo gangaka nini kaka? Parce que yaya uzobutu le téléphone pour la nini? Problème exacté na papa, problème exacté maman bolingo toza na biso, maman bomengo toza na biso très bien. Problème na ezaka kana ebite nga ces derniers temps na okota na ensemble motozo sangana ba maman awa. Bazo la kisabiso lolenge nini ya kofanda na bandaku, lolenge nini to traiter ba papa, lolenge nini to tiaka ba papa à l'aise ata na ba appellation. Ata omoni soko la muki kwa omoni ozopesa mutu c'est comme si nazopesa ka via donc so nazopesa mwa mbote wana ezomemesengo kwa séminaire bosoke ne pour bukolo na benga ki yalo baki na kesoke ni séminaire na félicita ki okutunga bise bien moi ça keneke ba séminaire ndenge wana siko makambo bazola kisabino yango wana séminaire ba mama pati biso ndenge ya kobomba ndaku ndenga komema joie na tongo so la muki ndenga kopesa papa bana mbote na tongo wana eza ofele mbote memaka joie na kati ya ndako ya eri nyonso ndenge ni bokola mukabwe na tongo to la muki tozotala na kopesa na mbote yebisa ya eri nyonso oyo oleki na cuisine ozongi na salle de bain bonjour donc et puis nazo expliquer que so na opesa bonjour azo mema esengo alingi te bonjour wana c'est mec. Mais non maman nanga maman Micheline pour na nini boye hein ba maman pasteur ba sape ba sif ba parfaite te hein moi ça la parfaite pour na mobali na yonde andi mayo eza mobali ya mutu mususu te eza mwasi pe ya muninga mwasi pe te nani aki juste ko pesa buma ba conseil mais tina ndenge wana te boni boye bon pesa ka ba bonjour ba oh na yo kaka yese miki nyonso alobaka na yo kaka siko na apekisanga na pesa mbote lisusu na yoka donc cela veut dire tolamuki na tongo ata mbote na kopesa te. Ma Micheline tala oyebi mobali banda bino bobanda na ndeko na ngana benga ko mama parce que umeli omoni ezali te ke ya nini soki ngana benga ko na so biso makambo nanga parce que ça déjà maman zo conseiller nga pourquoi on dit maka conseil à mutu mususu ezape na tina te mobali abaluka boy bonjour asala boy bonjour mais bakokanisi no makanisi ya mabe ye mama pasteur wana ezaki bonjour asale daka mobali na ye pasteur wana alingaka bana bane bonjour tangu nyonso mais yo mobali no siko alingi te preuve yango wana ke tala bokomi na koswana tala bokomi na matata na ndako ata yo moko oh yango basi ebele bakoma même kolata kaka ndenge mama pasteur na bango alataka mais non mwasi akelama pona mobali donc pona mobali na yo nde mutu aza na décision na vie na yo po bakelaka yo pona ye omoni na pesa exemple yo zolambela mutu biloko mutu wana lobi na yo ngana liaka pilipili te yo kamati pilipili otiela biloko elingi koloba siko olambeli nani olambeli mutu wana te mais c'est comme ça moi ndenge na sapo soko talingo lobi me jeune fille kakati jeune fille kaka bon na okangelo photo na tinde loa lozomo jeune fille mena na kota ka ba place otozoke na mobali nanga mais si ba ebisi pona bomba kate ba ebisi bango age nanga baganga ka ah oui mobali nanga lingi boy bilamba nyonso ngazo lata ye mto aso ye langai soka ye nango na lati soka ye nango na lati bijou ye nango na tie omoni na kotuna ye chéri na lata boy na sala boy kaka ye mais moi si azalaki na ye jeune moi c'est kitoko na so ebiso la tala photo moi c'est kitoko ya kitoko na so ebiso jeune pe mais mobali soka memeni eloko alata olata te mobali sala boy alingi te ya linga lata na ndenge na ye to na ndenge baninga na ye mais non to lata ka pona mobali nanga lulanga o changer lero yo kuzalaki bibanda ozalaki ndenge mususu lero koti na ndako ya mobali sikoyo obandi kokoma mutu mususu mais c'est pas bien. Mes frères, Omoni, tant on a quatre couple, ça fait toujours la fierté. Dès tout on a la fête, Bibalaye, na Josko, na Lipati, Robert, na Ivala. Omoni que couple mon exaté. Omoni que né tout ça là, et c'est moi exaté, moulé exaté.
Mbata Abino. Oui, bonsoir. Ah, ça va? Oui, ça va. Donc. Il est le père, bon, mais bon, comment ça va t'aider? Robert, makamba sérieux ezali wazana calme toyoka devose likamni na memeli biso obi formation abanda olia ko banana ndako vraiment pono yokusanga soni boyeko eza kitoko vraiment dimne pe kolia te tikano makambo eza tikana eza kitoko ata yo moko bango bayebi teke na buntu fa esoka yoki posa kolia te sanga ka soni ya nyonso mpona ni boyeko chaque fois okutu bakoma famille so ina pa baki mususu boye soni Moete, chérie, eza kitoko fromage chérie, continue à le banana donc na minute oyo il y a un souci c'est que molai na esengo ça ne va pas ce qui est grave na minute oyo molai akimi ndako asuna ndako te ya solo wana. Mais oui, ce qui est grave. Donc yo eba jango. Non. Aki okota libala et pas maman mobimba. Donc na mitu essaie donc azo comprendre que tout est. Yango na bengi bino to mekana kotala kufanda kosolola. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous sauver couple wana? Et on a bengi lekine à moi si. Couple na bango baya pour ba yo. Donc t'es informé bino. Tu na minute oyo Moulaï a sa kimindako. À côté du bar. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des gens qui même pas pour le bac, il y a Moulaï à Kimindako. À Kimi Libala. À côté de Boyko, oza yana nga vraiment na respecter ko mingi mais odi ke na ko manquer ko tout chose le bagnon wana na oui na ko manquer parce que au lieu de copier que et c'est moi même d'abord qui biloko ya bola ibanda Et c'est nini? mais c'est pas ça nini mais tingi des trucs quand tu as pas maman là eh obi ke buso comme ça ça vous sonne ni ami de bona Posa pour que akota libela. asa mona mke te yamona asa mona mke na yo ka dini no yo ka c'est yo linga couple ya mola. mais mon ami tu m'en fous yamona asa mkolo yamona asa mkolo non pardon tu vas expliquer pardon et ce rapport qui me l'a pour la libanda tu peux me dire ini babwa qui me l'a libanda tu ko asani na na libala et maman mobimba yamona eza choix na ye eza choix na ye yamona eza bon pieta za mukolo yemuka yeba kamuni ya sala bo vandeli e bodiko Bipale, yo kana makambo mobali na lingaloba. Il faut que yo ka mobali na yo. Ko tama kama ya yeli biso message. Tala to vandeli ete to so bande makambo yo. Yo ka mobali na lo ba te ko za sa. ba moi c'est mukolo na nani Yo kana makambo mobali na yo. Maman, écoute ton mari parle. C'est bon. Tu dois pas écouter ton mari. Tika boye. Ah, tika, moi parler eux. Tika non ba français wana. Non, parce que yokate. Écoutez, c'est infâme. Moi, m'a demandé vous laisser femme rester mari de lui. Moi demandez vous. Papa, yo vanda, yo kasa. Yo non, topesi yote. S'il te plaît. Tu vois là où les bas blessent, c'est-à-dire quoi? Tu devais m'appeler d'abord à côté. Oui, mais c'est un likambo wana na yeba ko. Ma belle Alibala, on peut se faire conseil. Ça va. On peut se faire conseil.
Devos. Écoute. Devos. C'est là, Robert Nabi, au Fadana. Mon frère, au moni, ndenge pe au bado na moi si na sapi, na moni au bado manga. Non, on appelle à cause de la théorie, mais il faut kanga eh na kanga nini yo boni mbwa po na kanga nakei Devos ni parti nakei mais il faut tokutana to solo là c'est trop yo na moi si no bosiliki mais non à manquer de respect mais à manquer de respect yo faut manquer moi sans respect non à manquer de respect et puis elle va l'attendre tokuta comme maman bali na yo kangaye mon amour n'a moi comme ça non mais c'est pas bien il faut beaucoup le baganaya beaucoup il y a fait du village non non c'est pas ça Robert non ça la moi n'a pas tout moi n'a pas tout aussi mais tu as vu mais faut ayebi makambo ya grand frère c'est bon papa boke c'est marrant moi si mabe asiliki azana to po ayebi makambo quand on mule azokumba likolo azokumba mama ese na kolemba banze lelo esengo lisusu te moni patisa ça na mbalé te na non non on pète na biso bipale omuni nento tikani awa ata bomona na bipale atanga na jambo kala biso okutena mbeto kala bien merci Robert boke nzambe makambo merva yo yango yo likamuni makamuni nango bandika ndibona obimisa mobali na ndako ebandi ndenge nini ebala kala ndebo makambo na soleil na binonga na saina na ndenga jeka na ndenga kanda na bimisi biloko nde na kangaki na tozoboka na Esther po abetaki ka jour ngo mola abetinga na kanga na pe bala mko kanga mai na zawo kokate na bo na ndenga solo te ka ke ndenga yeba yo kasi ya je ndenga wana ya je falo tika na salon ngala ndimaki na ko tuza tata ngo Esther ala saka ba photo na kanzi kitam tuza ba je Esther ke Esther a filmé mola et moi sona pour pas pesa ka correction tambo na ka ko modèle mola abetinga patinga Mama nga lo bien. Siko yene nga zo la tsaso ngeza ma ya so lela batu nyoso bakufa. Yo siko ndimi pele ke ndenga na za divorce. Libala msinga parfait. Oui ma mninga na mona libala na pona koma nena kuma blende bo. O mato ka zaka bazuwa zuwa. O za wapi? Pourquoi tu réponds pas? O komeli ngate, bana tongo bengite. Na nyoko ma kibo attention. Depuis na linga boule na kota ya kuza. Obi na ma sa ndeni. Na benga te, na consola te. Yemo a commis. Mais chérie, pourquoi tu m'appelles pas? O bengi te pour nini? Ozo nsibo pour nini? O me so zo benga. Ozo sala sabu. Ozo baki sa. Mo bali so a remarquer kako. Mo sanga sa suzua te. Akuma hotela ngalo kwa ndako ezo zika. Mo sanga zo mona ngalo kwa hotela filme ya tente na télévision. Mutu ko mo sala ye. Mais o ya yete. O mona ka bukolo to sanga na fetu wana. O mona ka ndia bana o foni wana so vibre o ya mo foni o mona ka bana ya mo leza ba be pati comportement so ya mo ba ni za madame o ya ngaku do yo yebi incompréhension elle nous soto pota na kana mbana nga yo yebi oh yese mo bali so akubo mona ke mo sa suzua te azo benga te azo kipete obite comme un danger vraiment akoma linga bulte siko moso a changer bo ndenge nini mutazo benga okomi je m'en fous ozo mona loko ozo mona te on dia ba za tente na télévision sili o changer chaîne mais oya yote zuwa tang nyoso ko benga mobali nyoso ko cheka ka ba phone na ye o changer code o sali boy o si c'est lembe ça répéter excès yon na lobi mbeto siko koma ka ndeni
disons tozaki mwasi malamu exemplaire okomi na mbeto ya nini soki olingi mbeto ya ndeko na yo tika ndeko na kota na mbeto ya mobali na yo comme ça bambesili mona ezaki nana esikola mona na otika osali na chambre malamu na na ngai estelaki na yo kuna yo zolambela mobali olambi pondu olambi soso aliya une semaine isarisi osepela te mikolo nyonso aliaka babiloko oyo so olamba déjà soki esala une semaine vraiment ata yo moko bongo sikoyo lelo so olobaka ende azwi mama mokolo evala ese bolingo yango ekipaka bino nyonso boyebi ke bipale mutaza koya otikele biloko na ndako mona alingaka nde biloko ya bipale azali komona alambilaki bakola ye otika kasi bipale azosala bacorrige indirectement yo mbala moko so oyeba te soki bazwi mama mobimba ye wana aboto elibala kati aboto elibala yo kasi moto ozaleke mpa mama soki osali ne oganye koko na ye toza koko na ye na alongi deja otikali soki na minute tozosali ta problème eza wana foka tofandisa bamibali na biso tosolola tobenga bipalele mosoki osolola na ndeko na ye po moto akomi kosalela biso bamatanga mikolo ezali omonaka papapapa babengi ambulance o AVC motema pasi ya nini bongamaka nde mpe bongisaka bizaleli na yo bizaleli eleki mabe bizaleli no eleki mabe tozali nango tokesala na biso bacourse na biso tika olela malamu olelaka oleli batela elela kamsamba na nsima ntango oleya kozonga okozala mayele po ozokasi libala na ngai nde ezalaki esengo oyebi teke lelamu na mona oyo nga na koomona nga mpe na bundana na mobali na nga na baincompréhension ok papa bafrançais mpe bafrançais bon mama olela malamu so mayebisi ekauki obengi nga sango oyo bazonga buton moko ezalaki ya bakufi mpenza libela ndenge na tobolaki nde na finaki yango yo oza na maîtrise elongi ya mobali oui mais papa babutu nanga nyonso esili ndenge obomoko obike nde tokutanaka wana aa ndenge ozalaki vraiment tellement mais en tout cas basi mosusu chéri nayebisi yoko nga na mitikaki na ndako na nga na ndako fati ndako na nga yango esika nazalaki kuna pas l'autre est là l'autre est là eza mawa omoni bango bakanisaka mobali soki aza nani meme soki osungaki mobali osungi mpona bolingo tozosungana me bandeko no nyonso kaka ute azalaki boye esalaki boye ngai nde nasalisaki ye meno soki alingaki ete olinga osalisi te chéri poto oyo toyaka toutaka bakinshasa na biso na moto azalaka na projet bakolengo na mona tia na mesa oui chéri alors projet oyo totiaki ngai na ye ata moko te esalami ozo imagine ke nazo gagner 1400 na 1400 so ofuti ndako 800 euros yebisanga mbongo nyo ngana tikalaka na 100 euros ponda somba na somba nini abonnement na ngai parce que lokona na tika ngona kasulinga pe liboma chéri bali lokona usuto ebike kamone bansenga nakene kana ndima ekatoki ni restaurant po ngwana ngapena zakina nga presse bena ndeko mbele azolobake makambo nde bomona kaka moto asaute akwei nakokobeta ete déjà ngasi batiala ngai 500 mètres notozonga mpona na sursis esengo afundanga na mbila ke mpo kaka na gangele abanda kobelela na fenêtre au secours mpo kaka na gangele mpo nazomona clair te nde azodepense bolingo te bakosaka eza bolingo te epuis ntango mbila ye mbila olia yokata ngai ba monsieur mets-toi là-bas monsieur babrakanga na mabele mbanga na ngai somona eza na pota na kati ya babetanga mouvement na mbila mpo kaka mwasi na ngai azoseka bandeko mobali kitoko boyoke nobomiseka kanda ndenge wana nabaki mokolo olia belela osecours ngai na mibwaka na fenêtre na vilo nazalaka liboso wana mwana mbali moko basaleka ndenge ozoloba na bakangi et tout ça akoti cachot tout ça ntango mwana mbali nakobima prison ebika monene mwasi moko ya policière alingi mbali yango mbila comprendre que mobali basakana na ye mais oui mbila comprendre siko yoka moso na nga zolela bato bakomoseka ye sikoki moninga na mutu mwili olinga lobani siko mbila mundele abotoli siko mobali Jésus Christ bonheur omoniko
te on a vu photo que na benga je papa le gisonzo on a okende donc anti on a tombé à papa ko dit tant donc ne ba on ma biso na mi famille ba yo to so famille bi ah quel choix na ngai problème choix na ngai na yo ta kimi ozo pesanga bozo na fana essayer azotilikanga oh kene sokola oh on va nous sokola chaque jour na oti musala ka sona na pese bizu alingite oh so sokola oh bon on a bizu pe qui pas sokola hein on a besoin na yo ti ah chérie na nga il a besoin de ka kende na yo na zo sala vie na nga to na zo na mutu susu to ba benga ka femme seule et nous so bon mama ka femme seule oui ça zo akokati na kamba zo ka ole ba petit ba zo sanga ba bébé bon siko yo kenuka otiki mère banana na zana femme na ngai bonheur ya fana na jeune fille na ya oh mais la main na to na ça sur téléphone pe ça c'est vidéo tient on a page faut pas monter na do tient on tellement c'est biso yo bon na biso mukile kuluba elobe koma ngonga oyo biso dotier na sanga pesa inga 500 mètres kuna azai content et tali biso tuté ça c'est beau ça voilà check yo kabiso qui c'est là ça makambo pe arrête c'est quand ngate là ça est fier mais là zo ah oui pour yo tout ce que ça na c'est ça faut la sanga makambo yo mais il y a technologie sanga bien technologie check tinda pananga do ni atango kaka oui to bimisa mama ko na Facebook non tu non pas kuta pasteur côté wana ba côté wana il pas ko langa bolingo zaka oya jeté mezanga mbongo oya jeté ya motema ya moto mususu akota te ote balana na moto e uti wabili kabo na kamwe bolingo zata na motema tala bolingo aboyi e bandeli wapi bébé ba frite muteso sopa na po la kisake bato baza moto monko bonheur tant monaka yo obiki o sauva vinanga ya on habité bolingo za bon nga yo pesi en valeur nga pesi en valeur na solo banana susu rien à dire motika t'as bien t'es kana mono na ma chérie botala biso ya boisa la kater tozali bomoni biso tozali Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, les wana, na bondelio, na fukamiye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, les wana, gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala